nyonso oyo bazali kolanda biso ya solo bandeko tomoni compatriote vrai tozali koloba vrai compatriote congolais oyo akoteli biso toyoka ndeko na biso congolais oyo ye moko a se présenter na kati na radio lisolo aza vrai pamba te bata Frankfurt batu ya Manaeme bino nyonso tu boza na motalaka mboka wana tolingi toyoka bino te ba vrai nde sikol photo yoka bango na kati na radio lisolo toyambi ndeko na biso allo. Oui, alors, merci mingi papa na biso dia na solo photo. Vraiment, kokota na zoko taka na zoko taka seto zo beta. Et c'est que singa épée na lobby pena avant na sokola, il faut na landa yo et na contribuer pe na moi makambo zoloba. Vraiment po eza ya motuya. Na kanisi et c'est que singa na sens que ndenge liboso bandio lobby ba chinois ba komi ba pasteur na Congo. Vraiment au lobby penda obeti seto lobby kambo solo po wana penda ezali kambo okosite. Mais côté oyo utiko loba oyo côté thème na biso che oyo lobby ke bazombo ba fungoli soki PPRD na Frankfurt. Bon bakambo wana ngape na yoka kiango parce que ngana na kendaka na gauche droite te na yoka kiango vraiment et pesa ki mawa trop pour na biso surtout ba congolais parce que li solo bonga ki penda ke non Véro pendant dem tu abimisaka batu na tono po ezaki pesa batu babima na tono mais ndenge po utiko lobake na Frankfurt ko kanzate ke ba combattant bazate ba combattant bazali parce que moi otanga ba kombo na bango jamais papa na biso Charlie Kachila jamais ba combattant bazali te ba combattant fufu naza ko benga ba combattant fufu ya solo ceux qui ba combattant papa na biso ceux qui ba combattant bazali na Frankfurt ya solo ya solo mokili lelo il faut yeba bango ba combattant bazana kati na Frankfurt na bengi bango ba combattant ya fufu ya nzala botika kotinda ba filme na bino na ba Kongo mikili botika kolekisa ba video na bino po ba yeba ka bino boza ba combattant ya fufu boza ba combattant ya nzala yango to yeba ke na Frankfurt soki ba combattant bazali ou bien bazali te action yangoyo to lobi bien ke ba bangolais bakomi batu ya PPRD bino boyebi ba combattant à Frankfurt bolobi nini merci. Oui papa merci mingi ba combattant soko na lobi bazali parce que nazali na kati na yebi ke bazali parce que mukolo o ba combattant ya Londres ba futaki ba billet na bango ba yaki na faire de soki 20 ba ye na Frankfurt donc ba yaki ko sangana na ba combattant o ba na Frankfurt donc ba combattant o wana ba bombelaki bango accueil moko ya très bien donc cela veut dire que na yebi ke groupe ya ba combattant na Frankfurt ezali mais sujet oyo tie et là sujet moko très important donc ça sujet moko faut ko souligner ngo Congo na biso surtout zo ba Congo to komi ko banga parce que agression leki mingi omona mutu bino bato bino bozo kanisa ke bato bazo rese bino to bunana na bango bozo lo baki ba binemi na biso kaka bango yo nanu botalisi minduki kote bozo talisa nzoka ndi na mukongo mususu za na munduki tangu yozo beta kote kuna yazo beto na mukongo tangu yazo beto na mukongo papa yebaka ke disasi sobezo na mukongo za mutu moka afo olala sujet oyo ocheli biso lelo na sujet wana na banda ko yoka ngo mwa kala ke bande ko songolo kaka na ko corriger moi muke ndenge o chikoloba ezali ndete ke ba congolais nde ba fongoli parti politique ya PPRD ezaka na l'humanité ezozala surtout partout omoni eloko soke koi côté moko boy ko kantsate ke ezaka ka place wana ezali circuit moko petit mais si ko papa na biso Charlie Kachila ko défendre te papa na biso Charlie Kachila tozo kende na yo boye yo oyoki étant que combattant Charlie Kachila oyoki pe batu oyo bazali pembeni na yo o bazali nzinga na bino na banzi bandeko naza ko compter na 20 soki bo bengi te na kotanga ba kombo na bino nyonso tu ba faux congolais o bo bengi ngai na bengi bino bozali ba faux congolais parce que bomoni makambo wana boza kokoka kobunda te bo bengi na kati na radio lisolo bino nyonso tu boloba alors na tango oyo boza kokoka kobima te Charlie abimi Charlie na banzi yo oyebaki ba makambo wana mais o dévoiler te omoni mabe ba congolais mosusu Charlie Kachila yo olobike oyokaki mais o dévoiler te mais tango oyoki nga na bani ko beta na bani ko lobake mboka na bino bangolais bazali bato a PPRD o na yokaki mais étant que combattant yo ba combattant bazali kuna fongolela biso to yoka bien ouais ezali ka système o ezali ke ozana kati église na yo ozana église na yo o fongole église na yo église wana bandimi baza ko ya ko sambela soit disant bandimi mais au bongolisi yango na parti politique
On se comprend. Donc au bon ici église na parti politique nini PPRD. Donc tant yo ke kin au zongi au sali parti politique na yo kaka na kati ya église. Donc siko yango zo mona ke ba PPRD wana za ko bota pona nini pona ko bundisa siko ba combattant. Donc qui dit ba combattant ba nani na ba patriote. Donc ko bundisa siko yo ke ba mouvement o ezo ko bima na poto o ezo bima zo telemela makambo na pouvoir en place. Donc PPRD wana abana ko bunda siko contre yango. Yango o mona ke ndenge to mona ki bana Londres babandaki nanu mokie eloko wana soko ba telemeli yango te e ko ya munene ndenge ya bana Londres ndenge to mona ki ba combattant bazaki kana Londres lobi ba comme na France ba comme na Belgique ndenge ba PPRD wana bazako ya donc ba PPRD wana bazaba to ezali ke bazako so mbongo na bango ba pasteur wana bazako so mbongo na bango na ki ba ye awa ba sali soit des années église na yeka kawana comme PPRD alors PPRD wana mona penza ke na ba mouchoir na bango bazoko ne pe ba réunion entre temps pasteur asali bazali ebele kaka ndenge yo uti ko beta sete wana ndenge yo za ko loba ndenge pe textuellement ya solo papa na biso Charlie Kashila ngai na kotika yo te bazali ebele te to bandi nano epai na yo parce que ezali na mboka oyo bande ko bolanda ngai biso na kati na radio lisolo tricage ezalaka te e bandi na mboka Charlie Kashila ke pasteur ya Muzombo oya bengami na kombo ya Kuba na bandeko na ye ba JC Mambu na bandeko ba Toto na kulutu na bango soki vie na bango soki ambara bango nyonso tu na ba ser mosusu bokozwa ba kombo na bango oyo batu babengi basali PPRD na kati na église ata mwana moki aza ko nguluma kaka soko tunie Joseph Kabila otunie pisi za Congo balobisi bango kuna bangole yango papa na biso Charlie olobi na likamoko mutu yo lobike biso to banzi to so bunda na ba Rwandais orke bangole o baza bandeko na biso baza ko beta biso to za ko yeba te ya solo bandeko papa na biso Charlie ngana zali na yo yebisa ngai soki ba combattant oyo bazali na kati na Frankfurt ba yebi makambu wana réaction na bango ezali nini soki ezalaki ba Congolais basali PPRD basali choix na bango mais oyo moni ke bétranger makambu ya Congo bétranger bangolais ba eko sala nini papa na biso Charlie ba combattant bazali to bazali te kokota te yo loba oyo ezali bosolo eboto papa kasi combattant ya liboso yo yebi afana na Frankfurt na papa bopele soki yo lobi bazate papa bopele aza komona makambo nyonso na misu ya papa bopele. Donc papa bopele nde mutu o ayebike likambo bozo salama est-ce que yo moni papa bopele azolo belango donc au moni sipesanga na ko yebiso ke ba combattant bazali mais babatani ya solo papa na biso Charlie olobi eloko moko ya malamo ba combattant aye na radio azali kote ya batu bonkoko azali kote ya ke bana mboka botelema mais ayebi mabe ezali na kati na mboka na ye abombi yango azoko banga bakobeta ye ngai bandeko likambo nyonso to soki ko na Wuppertal awa na lobaka ngo na banga ka mutu te mutu azali kaki akoya kobeta ngai no na lobaka ndenge zali alors bopele abangi koloba likambu oyo ekwe na kati na mboka na ye pe Charlie Kashila abombi bango na bopele bazali saki moko abombi yango lelo lera moni oui papa na biso tozali koloba pamba te biso tricage ezalaka te na ko pesa papa odo ko fiakula yo pamba te awa tricage ezalaka te yango moni na kati na radio lisolo liberté d'expression et alaka na moto nyonso papa na biso Charlie na bopele ba bombi bangole wana papa na biso yo tang mususu zoki 10,000 bopele pe azui oya ye yango bolobi te olingi ko couvrir muzombo to bazombo ya PPRD wana o baza ko boma lit na biso to peso na maloba papa ngana koloba kaka ke ba makambo oyo ndenge bandi il faut to luka moyen ke ndenge yo zo beta mbela na ba combattant il faut ko boma moto wana tango ezana no moke parce que ba musicien ba kokai ko boma moto te tango ezaki na moke na Londres alors moto yo pelisi oyo lobby eza moto eza kopela eza na moke il faut ba tuba ko telema ba ko yeba ke na minute oyo il faut ko telemela yango parce que eko ko grandir te parce que soto lingi moto ekufa le eza na moke tango yango en tout cas sujet oyo tie et un sujet moko très important et puis makambo wana un sujet très important ezali makambo oyo zali koloba ezali loba na makambo zali koloba ezali makambo oyo zoleka na mboka na nga Charlie na yebi yango lokoloba te sujet loba makambo oyo zali koloba ezali très important nga na mboka na yebi yango mais DSV na bombela yo mais ndenge nini yo yebi bandela
mais na yebi ka ke yo yebi parce que ba benga ka ona ba téléphone ba komela ka ona ba télé ba komela ka yo donc c'est normal ozana na centre c'est normal mais sikoyo ngana tuna etant que Charlie combattant ngai biso na kati na radio lisolo tricage ezalaka te Charlie yo zali combattant ndenge nini yo oyebi ozwi 5000 na yo ou bien ozelaki ngana loba po yo loba ke no DSV na yebi na ngai pasteur moko kuba awa na ba toto na ba jiste mambo na ba ambara bazali batu ya PPRD bazali ba zombo olingi okotela bango mais yo yebaki bozwi ba 5000 na bino be ba 2000 te pona nini obombaki boyebisa biso peke est-ce que bozana ba combattant likambu o Charlie tokotika yo te combattant nyonso ya fufu ozana kata mboka ya Frankfurt to Mannheim to yoka ye pamba te bozali ba bolole bozali ba zoba ba zombo bazali ko coloniser bino bazali ko nyata biso ba Rwanda ba sakana biso ba zombo ba sakana biso tito ko koma ni ba Sénégalais ba beta biso papa na biso Charlie likambu o ezali ya mukete peuple congolais zali komona pasi bino na bazombo bosali réunion na bino kuna bosali PPRD marche bozali ko kende te mouvement bozali ko sala te nzoka nde boyebaki bino na bopele bofandi en tout cas papa na biso Charlie to zongseli lisusu maloba to yoka yo na sima na kopesa papa na biso dompe akotuna yo mituna to yoka ba combattant ya Frankfurt eboto papa mboka nyonso ezalaka ke soki exemple neti ba menacer bino na mboka na bino toyebi ke na histoire wana ezalaki na mboka moko mais na mboka na bino soko ba menasaki bino quelque part bokimaki na mboka moko ou bien voisin ou bien quelque part mais ngana yeba kaka ke batu bakena kosala kaka ke effort bazonga na bitumba pe bakena kozwa pouvoir eza lokola ndenge ezali ke ba congolais ya Brazzaville moi bitumbe bimaki ba kena Kisasa mais tant ba yaki na Kisasa bitumbe ki esili bazongi mwandamu mais biso to sto mesanaki mais lelo yango tozoko loba tozoko beta cete tangu yo ye na mboka batu bayambi yo bakotisi yo ba classe ba makambo ebele ovani na mboka wana donc ozalo kola bokomi lokola famille alors eloko oyo ngana nazoko beta nango sete na likambo ozako loba ezali kokoa ke muto ovandisi na mboka azako tuba yombeli na mokongo entre temps yo zokanisa ke nazobunda na oyo azali boso na ngai donc eza problème oyo ezali yango wana problème ya PPRD ngana azako loba oyo eza na Frankfurt eza problème oyo ezali ke biso nyonso toyoki yango toyoka pe yango ezalaka bongo donc ezali ke avant ya ko beta yango il faut ça na ba enquête pour ko yeba ngana ndenge yo lobi ke ngana za traître ezalaki teke na bimisa kaka bo parce que nayebi d'abord bato yo tangi ba kombo wana na monique ya solo tangi pe na ba vrai kombo mais bato wana ngana yebi bango te na ba kombo wana mais effectivement ba kombo wana na Frankfurt ezali donc si qu'on a comprendre que ozalaka pena na page ya ko yeba bato donc na kati ya Frankfurt ba kombo wana yo tangi papa o mato kita ba kombo wana pena ezali exact donc ezali pena kaka ndenge lobi wana donc na kati ya Frankfurt ezali na église o ezali ke bandimi bazokanisa ke baza kosambela Yesu nzoka baza kosambela ba lakisi bango balobi ke autorité nyonso yaka na Nzambe donc ndenge ezali awa et comme sur église PPRD papa na biso Charlie Kashila na seki mwa muke bandimi bazali ko ya kosambela na église wana balakisi bango Nzambe na bango nde Joseph Kabila ndenge wana te ouais papa c'est exactement évangile baby bazo sambela na église ba yebisi bango ke Nzambe na bino nde Joseph Kabila bo sambela ka ye apesa bino makasi mpo atindaka bambongo tozala bien mama na évangile baby nani ayaki na évangile tozonga na catholique yesu bandeko boyo bandeko église bakomi kosambisa bato Joseph Kabila nani mama Maria nde Olive Lembe ngai église baby odozwa kaka bible teya yesolo po makambo en tout cas totika na pasteur moka odon pambo po to moni vraiment que église baby boy motindo boy papa Charlie ngana za kondima te na Frankfurt ba combattant bazali po soki ba combattant bazali moko musuna otangelo liste na bango nyonso bazali non papa na biso tanga ta misatu oyo yebi ba combattant longola bopele na yo natangelo liboso bopele natangelo Jean-Claude natangelo Pierre natangelo ya fufu Paulin ya fufu yebisa bango baza ba combattant ya fufu ya nzala ya ba combattant ya bazoba ngande mutu na lobi pourquoi so